Kitoko pesi liboso mbote peza da public nanga nyonso bozawa baba tata maboko. OK. Wana peza public nanga yi. Entraînement penza ndenge sabo ilekaka awa kaka na kati na Kapolo penza na Prince na Bank Big na simanango entraînement ilekaka wana. AngolaUltimaHora.com ingénieur bravo balobi deux fois te do yenenga zawana boko fanda pena bo information bozela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango te.
tie sentiment wo bi Toyoka kanina na kusana ba. Wewe mkamo. Allo. Allo. Naosi place présentation. Ok. Combat et sur la
Sur ma BS,
Habite mnambacha pembe. Obeta bale. Maman a caché.
Sous préfet papa. Excusez-moi. Ok, là on se Congo. Voilà, préfet fait ça bien. Il mérite. Gagner champion. Voilà, tu refais ça fait ce qu'on Cardinal, moi, préfet de participation. La médaille. Voilà. Participation. C'est là. Maboko final. Champion final. Merci vraiment très cher internaute. Pour moi, vraiment combat la bise éliminatoire. Pour moi, les champions qui a gagné ces combats vraiment. Toza awana yemoko zombie de kibambi pour moi ndenge ni bimisi bana na e ndenge ni bana ba gagner lelo yango certificat yango azui certificat ya azui pays susu yango yo médaille yango yo ataki ceinture ne en jeu yena moi dit tomber à kokité à la qui soit pour la sa expérience nyoso et simbité zombie de kibambi kolo bani parce que yo zapena okutana en tout cas, merci Penza Esika Zamba Bakoka Azalia Zolan Lokumu. Na pesi liboso mbote Penza da public nanga nyonso bozawa. Boba tata maboko. OK. Wana Penza public nanga yi. OK, na s'appelle ya trop donc na yeba ki na préparé mais loko moko ya pasi na préparé 10 numéros. Mais na gagné kaka na numéro moko. On a tenu mitema 10. Na salela moko na comprendre te. Yango wana na comprendre te. Te ba public yebi bazwa kango ba chaîne. Nazaki constater ba na combat mais le sili soki kuna ba sisi ba médaille tant mususu na ko sepisa pe public. Parce que Shaolin Azoya, Texas Mwimba Zoya, Bakomba Oborobek, on a signé Africa et Voyakandeni. Ok, on a signé Africa Penza combat les 9, les 10, les 11, les 12, et que ça combat Moroya Makasi, Bato Europe et Bazoya sous nos autres ceintures à G. Donc ils combattent les Kabia pour nous préparer au Penza Makasi. Ya, Babaki Barosen a revanche. Revanche Barosen a revanche à G. Nazon a bitumba, on a tia on a bitumba, na banga elorote. Naza mamero belenga aza mwana bakoko zombie de kibambi. Ni ne bana bana oyo so formé, le ba gagner quand moi comme ta perdre kolobani. Ah oui, en tout cas, oya perdre et que ko zakuna ko se perdre makasi ko leko ba gagner pourquoi? Et pesa yema ele mbala sima na préparation, il y a entraînement ayaka, entraînement pour ezala bien. Alors lobby pas ko gagner, bitumbeza bongeza victoire pour la nani. Soko gagner ça va, pour police ça va, mais aux zombies de Kibambi pour nous reposer passe na Luanda. Donc on a bête à battre. Se paye ndenge yo zo pesa catch na bana na yo ndenge bana no babundi o ko pesa bango place nini oyo ba entraînement elekaka ba se pela. OK, ba entraînement penza ndenge za bo elekaka awa kaka na kati na Kapolo. Na Kapolo penza na Prince na banki biki na simanango entraînement elekaka wana. Donc je penza za wana. OK, za penza lundi jusqu'à vendredi, samedi dimanche za repo. Entraînement bandaka 16h et si la 19h30. Merci beaucoup à lobby vraiment entraînement na ezali ba onyo so ba sepel be bolingi boko ba catcher formation ezali toujours avec zombie de Kibambi boka cette formation na ekozala kaka normal bo ezapena kindoki na kati zombie ko lo bani pour la public non. En tout cas na sepeli na public na makasi ndenge bo souhaiter ngai ba bonne chance ndenge bo kumisinga na gagner. Zombie ke le les dimanche pas. OK na bi benza dimanche journée ba koko ba télé makati. Bakoko na ba télé makila kisasa pesika bazali temple kisasa ba fungula kiongo ezaki pe apolele. Donc soki ana kokaki tena na benga ya kisasa. Mais na kama na beti très facile penga kanda makasi. Munoko pamba. Merci Zombie de Kibambi, merci beaucoup. Tozo vraiment merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin vraiment de notre combat. Moment ndenge ni combat oyo ya maboko, moment ndenge ni ba combat na biso eleki awa na kati ya Divina.